banso liboso mbote 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 monde atie mobimba bana corps du Christ nyonso balandi nyonso ya Bidor TV balandi nyonso ya monde entier napesi biso banso liboso mbote 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 na kombo na Yesu Kristo ya solo nyonso ekoleka kasi liloba na ye ekoleka soki mokie te ndenge ete makomi ekomami eske nature enseignera bino te donc nature esengeli enseigner biso ndenge kaka makomi ekomama ete moyini akitaki na se wana na mukanda apocalypse donc akitaki makomi ekomi esengo na likolo me mawa na mabele po ete moyini akiti po asa nini anime biso mais gloire à Dieu makomi ekomama toyebake aza kaka na un peu de temps mais un peu de temps na ye wana aza koanime na bacritique aza koanime na bamalade aza koanime na baproblème mais biso toza balongi yango wana ete atiki kaka bongo te me na mukanda ya Esther donc alobi na ye lisusu azobwaka basor na ye chaque jour kobanda le 1er janvier kino le 31 décembre abwakaka basor atiki te na 1 Pierre 5 kuna lobi azonguluma lokola tambwe donc azotambola chaque jour le faux tambwe po ete oyo biso aza le lion de la tribu de Juda balobi azotambola azonguluma musani azoluka kaka nani oye akokanga yango wana ete teme na biso ezali ete toveye toprie po tokoya te na kati ya tentation esengeli na biso toprie mpe toveye nde ekozala na biso malamu mingi mpe tokokoya te na tentation ya moyini nzambe akumbama ane oyo tokotaki yango ezalaki na journal samedi oyo ezali repos samedi oyo ezali perfection samedi oyo ezali elonga po ete 7e jour donc nzambe atalaki oyo nyonso asalaki ezalaki malamu apemi donc c'est-à-dire repos comme kaka lokola Naomi alobaki na Ruth vraiment merci na oyo nyonso bosalelaki nga bosalelaki mibali na bino nzambe apambola bino bokota pena na repos ya mariage donc tango moto akoti na repos ya santé c'est-à-dire mamaladi nyonso azalaki nango elongwe tango moto akoti na repos ya mariage c'est-à-dire célibat azalaki nango ekwei mais na nyonso esengeli na biso fo totambola liboso na perfection po te 6e jour wana kaka bakreaki moto kaka moto oyo bakreaki Adam Eve babebisaki donc oyo kaka bakotambola na perfection bakoyokisa masoni te oyo nyonso tokoluka tokosenga place ya nzambe na biso akopesa biso mpona mokanda ezayi ekomami nango loboko na ye eza mokuse te litoi na ye eza sur te me eloko ni esalaka yoka biso te eloko ni esalaka mpo loboko na ye esembwama te likolo na biso eza kaka masumu na biso oyo ezokabola biso na nzambe yango wana esengeli na biso totambola na perfection ane tokota eza ya elonga ane tokota eza ya victoire po matala towuti kobunda na 2019 2020 2021 oyo ete moyini asakani na ntina na baluwa ndenge na ndenge na ntina na corona vraiment nzamba kumbama mbula ebetaka mpe silaka ndenge Psaume 23 elobi je marche na vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal na Psaume 23:4 donc tozalaki na marche maintenant tokomi na clôture oh que Dieu soit loué nzambe tobeteli yo maboko po toza malamu okomisi biso na fin nayebaki na koloba na biso na kanisi na en novembre ou bien octobre ou bien décembre comme ça
ya solo to prier soki to prier ane oyo tozokota ndenge eza ya elonga vraiment tokolonga soki te mosusu mpe lokola moyini aprofitaka badate bajour po eta sakade or ke date jour mois année esepesamela biso nde tokodomine likolo nango mais po todomine malamu fo tozala bato tokotambola na crainte à l'éternel mais moyini yakoma nde koprofite na badate wana nyonso yango nalobaki ete lokola février ekokota mokolo ya mardi mars ekokota mokolo ya mardi po te mokolo ya mardi nzambe aloba na biso yango batiaka bapiège yango bakangaka nde mercredi bayebaka koégorge nalobaki mosusu ekokoma peut-être petit ba mars nzambe akumbama ete makambo yango mpe na bamars ya bayebi na koklotire po ete nabakisaki susu na koloba ete soki kaka mpe tobondeli nzambe te vraiment ke bato kokoma suti na juin po ete juin ekokota na journée ya mercredi oyo ete baegorgeaka mais nzambe aza malamu akumbama arendre biso libre pamba te sa aranda biso mpe libre na ekulusi depuis aranda biso libre nzambe wana akumbama pamba te aza malamu na ntina na nga mpe na yo tolobi ete nature enseigné biso kotala ete mikolo oyo tokoti oyo tozolandana vraiment avril toyebi ete ezaka sanza ya Pâques kala tawa bale 15 oyo ekozala ete bakoboma bale 17 kuna oyo ekozala ete masi ya kosekwa moyini lokola yalandaka kaka oyo eza nyonso wana lolenge ete tomoni masiya na biso ndenge anyokwamaki biso mpe toza baleki ya Yesu masiya balandami ya masiya moyini mpe akotika te akoluka kaka ndenge angulumaka wana ndenge azobwaka basor alukaka kaka nani oyo ye akokanga yango wana ete esenge na biso toveye toprie po ete tokweya te na kati ya tentation soki toveye toprie toza balongi toveye toprie nzambe na biso akobombela biso eloko moko te po ete nzambe na biso ayebaki Jésus alobaki na mesa ete moko na bino akoteka ngai bamitunanaki bamitungisamaki abi oyo akotya loboko na nga na pla ye wana akoteka ngai ejida mpe alobaki mokonzi eza nga alobaki olobi yango mais malgré balobaki na ye ndenge wana mais ayebaki na kosalaka oyo akwai kosala yango wana tokeba ya mikolo boye kala te tikali Pâques donc totikali soki na quelques jours pamba te vendredi yango ekozala Pâques donc totikali au moins na ba une semaine boye de yango wana esenge na biso toprie po jida azoluka kaka bato ya mabe mpe oyo bazokose komplote na ntina na biso oyo bazoluka mabe na ntina na yo na nga kati na misala na bafamille na baeglise partout na bakartier baza ebele oyo ete baza jaloux na nga na yo otombwami moto akomi jaloux na yo donc bakayen baza ebele donc bazoluka kaka baherode oyo pardon bafaraon oyo bazoluka kaka komema bato tokangama kaka na servitude balali te bakolandaka kaka balingi kaka non zala kaka wana salela biso orke nzambe na biso asaranda biso libre na ekulusi toza baservitude ya bato te toza nde baservitude ya nzambe na biso me ya moto te yango na mikolo oyo toyeba ete bato ebele oyo bazosala bacomplot donc basacrificateur wana bakaifi na ntina na jaloux ete bazoluka kaka yesu oyo fo toboma ye yesu oyo fo toboma ye me babandaki komona ndenge bakokangela ete
Kompe sikoyo pe boye partout na ba pays na mabota na mangomba na misala même na kati ya l'église groupe ya bato eza oyo baza ko se comploter pona ko luka mabe na baninga oyo baza jaloux yango na jalousie eza mabe soki motema na biso komokoma na keto foto benga na molimo ya keto po ete Kayen azalaki keto Nzambe kuta lobi oh Kayen namoni motema na yo keba lisumu etelemi yo na porte donc agir malamu soko agir mabe ekozala mabe marge balobaki na ye bongo mais agisaki kaka mabe mpona nini jalousie ezalaki kaka donc na nzela jalousie okoteka mutu na nzela jalousie okoboma mutu na nzela jalousie okotiela moninga poison na nzela jalousie okokosila moninga makambo na nzela jalousie donc okosala kaka oyo ya mabe oyo ekosepelisa Nzambe te donc yango wana tokeba na mikolo oyo toza soki tolandeli histoire yango donc groupe ya basacrificateur eza wana oyo bazoluka ndenge nini bakangela Jésus yango wana ete tokokota na makomi po ete totanga oyo eza makomi na Nzambe wana nde kaka toveye toprie afin ke tokwea na maboko ya bato wana te Jida mpe azwa biso te po bango moko bamibomana yango wana tokotanga makomi na Nzambe na kombo na Yesu tokeba na koluka kosala moninga mabe Kayen na jaloux na ye asalaki Abel mabe ye wana Kayin na mupepe epai ya wutaka eyebani te epai azokende mpe eyebani te jaloux na kati ya bamabota jaloux na kati ya bamangomba jaloux tokowela baposte na banani nyonso eza mosala Nzambe oyo tosalaka lifuti na biso nyonso eza kaka na lola Nzambe wana kofuta balobi oyo azolona bilanga oyo azobwaka mai oyo azosakola biso nyonso tozosala kaka na kati ya elanga masiya biso nyonso toza na kati ya famille moko lokola Kayen na Abel famille moko leki na kulutu pourquoi jaloux soki leki azwi eza ya yo yaya soki yaya azwi eza ya yo leki jalousie mpona nini Nzambe asunga biso penza molimo ya jalousie elongwa penza katikati na bamabota molimo ya jaloux elongwa penza katikati na mangomba nde ekozala malamu pamba te soki tokangami kaka na bajalousie suka na biso ekosuka pe mabe tomoni ete balobi na Jida awa malheur esika eskandalo ekoyela bongo suka ya Jida ezalaki nini asepeli azwi mbongo asepeli ateki atondi na esengo me asukaki mabe suka na ye tokotala ngo na 40 to banda 46 kino na 50 balobi boy liboso na Yesu alobi levez-vous allons voici celui qui me livra s'approche donc Nzambe na biso aza omniscient Dieu qui connaît tout eloko moko ebombami pai na eza te balobi kaka tanga zoloba comme il parlait encore voici Jida l'un des 12 arriva et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons envoya par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. C'est lui qui les livrait, leur avait donné ces signes. C'est lui que je baiserai, c'est lui, saisissez-les. Aussitôt s'approcha de Jésus, il dit, Salut Rabbi, et il est baisant. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens-là s'avancera, mira la main sur Jésus et les saisissant. Et ça, dans ma version, Yesu, alobaki na Jida. Ah, na baiser, yangondo yebi na koteka mwana moto.
eza pasi. Donc moyini asalaki signe na ye. Donc ndenge kaka ezaka bato bake ko se comploter, zela tokoyokisa ye, zela tosala boye, tosala boye, tosala boye, kati na ba famille, kati na mangomba, kati na ba quartier, kati na misala, tosala boye, tosala boye. Soleil s'est levé. Misa misa na bino poisa. Na kombo na Yesu Christo obo kangaki na molili ndenge ka makomi komama ténèbres ne régneront pas toujours. Ya pas esengo na ba mécha to tika ba mécha ba vivre. Soki boko bongwa na te ko la passe. To moni ete Jida na beze kaka asali signe yango atekaki mwana moto. Yo wana yaka na ba beze ya Jida. Yo wana oyo yaka disi kumutilu kaya ba hypocrite partout na mangomba na mabota na misala ba hypocrite ba Jida ba kayen bosuka mabe de yangwane senge na biso to sambela penda nzambe na bosolo engeye papa to masambila sambela nga mukedike kanadiso mutilu kayako etia geye mwana to masambila sambilanga mukeleke kanadiso mutilu kayako etia akubula kubula tia kilweke etia kilweke etia moto lobi yo wana mto sambela kanzembo nenge lobi osambela kasambela na solo ezala ya hypocrite keba moto ezoya oyo kaka basala kamabe comme makomi komi salaire du péché c'est la mort et le don gratuit de Dieu le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. À quoi sert de gagner ce monde et de perdre? Au perdre vie na opora ko gagner monde. Suka na ngwe ezali felo homme riche asuka ki wapi? Alie atamboli asali asepelisi nzoto na ye na sa moyo. Mesuka aza wapi? Aza na lifelo. Aza na lie atuma. Azozela mukola suka azika moto. Donc yangwana tozala plutôt comme pauvre Lazare. Donc ayeba komi batela. Ayeba ki kotambola na perfection. Ete po mukola suka akota lola na ye. Marge na samoyo azanga ki na ye. Abandaki kolinga asepela ki vivre nata na ba mieti wana. Me abongisa lola na ye. Me ngana yo to vivra na ba mieti te. Ngana yo na kati Europa o salo salate oza malamu. À quoi sert jaloux? À quoi sert koyina? À quoi sert pour se comploter? À quoi sert? Donc tout le monde était Jida. Asuka ki mabe. Asuka ki mabe Jida. Donc yangwana to keba. Mikolo oyo lolenge kaka ndenge babomaki Yesu ndenge kaka ba sacrificateur wana ba sacrificateur ba siempe ya ba famille ya mangomba partout ya ba quartier misala bazoko se comploter bazoluka. Mais yo wana oyo ko bima Jida pweto kende ko livrer osuka mabe ekozala tar yangwana moma yangoyo oyo nyonso aza na pensée ya Jida pensée ya Caïn na mutu na ye diskutilu kaya amour ba hypocrite ta ezanan to luka to changer to luka to se repentir même yo wana oza na misala mabe même yo wana okosela kabaninga makam même yo wana oyibaka même yo wana mabe nyonso salaka kaka lisumu muke na munene ezate
donc retard eza te moment yango ntango toza na bomoi moment yango ya kose prépare moment yango ya kose repentir soki moto akufi ekomi deja tard yango wana Juda asukaki mabe likolo ya beze ateki moto donc Juda kati na bafamille bango wana oyo bazaka bajaloux na mangomba bango wana baza bajaloux bango wana balingi te moninga avance bango wana balingi te moninga bonga bango wana balingi te moninga bala bango wana balingi te moninga zwa lere moninga aza na pasi tozokose convertir na ye tobondela tosala bo moninga ntango apambwami ekomi jaloux sepela na bozwi ya moninga sepela na bozwi ya mwana moninga ntango yo ozosepela ozopambola nzambe nzambe wana mpa kopambola yo me ntango oza na jaloux jalousie wana ezokita na libota na yo moko mwayi bopambwa me ozala te mpo nzambe atalaka kati ya mitema yango wana tobimisa basanduku eza na kati ya mitema na biso tobomba ya mitema mwa lukundu tobimisa tokonfese mpo ntango toza na bomoi esali nango riche alobi Père Abraham tinda Lazare bakende oyebisa 5 frères na nga oyo baza kuna baya esika oyo te 5 frères wana ezanga na yo donc toza na ngolu moma yango oyo tobafue ngolu oyo te tolinga tochange tolinga tose repentir moko na moko amitala po nini oyo akweyelaka moko na moko ase contrôler kati na ye molimo nini azaka nango etambwisaka ye ya Kaye ya Juda molimo nini etambwisaka ye ya Alexandrine suka ekozala mabe Alexandrine wana asukaki mabe Alexandre le forgeron asukaki mabe yango wana toluka te tosuka mabe ekozala pe mabe na biso bongo totangaki tokendeki lisusu na 47 tosukaki na 50 tomoni ete Yesu ndenge alobaki na Juda oyo ye kosala yo sala kaka malamu me okosuka nango mabe soki toke sikoyo na 27 na 27 Matthieu 27 tokotanga 3 ti na 5 tosuki kaka na 6 alors Judas qui l'avait livré voyant qu'il était condamné se repentir et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché », en livrant les sangs innocents. Il y répondira que nous importe, cela te garde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et allant se pendre. Le principal sacrificateur les ramassera et dira, il n'est pas permis de les mettre dans les trésors sacrés, puisque c'est le prix du sang. Parmi Judas ayokaki mabe. Amoni ke te naza penda condamné. Na teki penza o ezali makila innocent. Makila ya moto asali nekute loko te. Nga na teki ye. Tika na se repentir. Mais ezaki déjà tard. Et puis, c'est tard. Wane etali yo, etali biso te. Et pourtant, Yesu abande koloba na avant, eza na moko na bino akoteka ngai. Ye moko pe Judas lobaki nani akoteka yo ngai, balobi na ye pe olobi yango. Mais pourquoi salaki yango kaka? Lokoso. Lokole bande ko simba ye bourse. Moto alingaki mbongo. Nengi yo wana po lingaka mbongo mingi to boy te biso nyonso lingaka mbongo, sa mbongo. Moyo sale eloko ezate, sa mbongo, moyo pe litonga nzambe tambola ezate. Mais to lukela nde mbongo na ndenge ya malamu.
na ndenga mabete. Okende koteka moto pozwa mbongo, okende koboma moto pozwa mbongo. Okosuka mabe. Naboti na Zizabel. Bangwana tala Naboti nenga yaki kozwa. Baya kopesa libota na ye punition. Ye mtasali mabe na ye. Ake komikitisa manzamba lubi masumo na kufuta mona bana ye. To boya kotikla bana biso o ezali malere. To londe la bango malere te. To lingaka toza malamu, to laksa bango pe malamu, ndenge makomi ekomama, abenisaka kino na millième génération. Afin que bénédiction ekende kaka. Au lieu que malheur ekota. Naboti tala ndenge bakoseleke makambo. Naboti tala ndenge babomaki ye. Eloko ya ye moko. Yango makambo elekaka kati na bamabota. Ya ye moko ya yote. Mais oluki osala ye mabe pona eloko na ye moko. Suka pe koza mabe, hein? Suka nango pe koza mabe. Tomoni Jida awo. Leri Yesu abande koloba na ye. Amimonaki na ye akekaka kosala ngo. Mais tango aye ko se repentir. Ezaki déjà tard po Yesu alobaki, oui, mwana moto akotekama na ye. Mais malheur na nzela skandale wana koya. Yango wana yo wana mto se komplotaka. Ata mutu wana ya monaki kete. Nge loko funa bimisango, nge loko funa salango. Yazo kendete me alobi na yoto atindi yo yondo ke yo sali. Yo wana mtu skandale bime na nzela na yo. Alisuka nango ekoza mabe. Donc to boya kozala na molimo wa Jida kati na biso, na molimo wa Caïn, na molimo wa Zizabel, na molimo wa Alexandre, Alexandrine, le forgeron, na molimo wa Mane, ya Goliath, oya telemi ye na ye, azoko mimona ye na ye. Bawana nyonso suka na bango, esuka ki mabe. Donc yangwana en bref, to veye. Pwete mikolo oyo, Jida, azo tambola, na bansien, bazo lukakara banani o bako kanga, ba sacrificateur ya butu. Bazo luka banani bako kanga. Yangwana biso to ya ko bomba mana biso place Masia. Au secours na biso eza pa Masia. Po ya simbaka, moko tako ikobotola. Yango to ya kobomba maipai na eto zinga makana makila bandaku na biso bana biso makila ndenge nzambe wana lobi bakosala biso ba guerre bakolonga biso te ndenge nzambe wana lobi bakoya nzela moko bakopanza na nzela sambo. Si Dieu il est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Donc to yande komi bombama e place nzambe wana nde ekozala na biso malamu. Sino te ekozala passe. Yangwana to veiller penza to prier pour to koya te na kati ya tentation. O bako se comploter na bango, mo pepe kake kita na kana bango comme ya histoire à Josaphat. Basuka ki mabe kaka bango na bango moko bandongwana ki bapotana ki babomana ki. Donc nzambe na biso ye abundela ka biso. Donc yangwana to mi batela. To tambola na crainte à l'Éternel. To boya masumu. To sala o nzamba lingaka. Na makasi na biso moko to kokokate. Mais le Saint-Esprit est là. Pona ko sunga biso. Tant to sali mabe to kima mbango place nzambe. Wana to se repentir, to se sanctifier. Pour ma komi rachetons les temps quand les jours sont mauvais. To yebite ngonga nini. O Yesu akoya. Akoya na tongo, na butu, na kati ya butu, na kati soki ndenge nini. Mais, écoute abiso toza prêt. Écoute abiso toza prête. Ndenge baseka funfu wana. Oya sage. Bazaki prête. Mobala libala tango ayaki. Bakutana kina mobali ya libala. Oya 5 ya zoba. Barataki. Et pourtant bazalaki wana pona kozela. Mais likola négligence. Na tango moke kaka. Bayebaki ko raté. Donc yangwana to mi bate la vraiment. Moyini wana zo nguluma. Bako mi kanga kaka bango moko.
basor wana bazobwaka ekolanda kaka bango moko. Biso tobombama kaka eplace Masia po ete aza malamu, alalaka te, animbaka te, aza Dieu qui connaît tout. Eloko moko ebombami epai eza te, aza omniprésent, omnipotent. Nzambe wana leki likolo na puissance nyonso, aza Shama. Shama, 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 oh Elohim, oh Adonai, Shama, Shama, oh Shama, 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 Elohim, Adonai, Shama, Shama, oh Shama, 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 Elohim, Adonai, Shama, Shama. Il est ici, il est présent. Aza yangabita mopanga netumba. Nani akotelema. Aza tepe akozalaka te. Yangwana tokende kaka kobomba me place Masia wana Masia bomba biso lokola soso akobomba kabana na sena mapapu na ye. Toza l'invisible devant banguna. Bana na biso baza l'invisible devant banguna. Bamona biso te. Bamona kaka makila na yo ezotanga. Oyo yozo fute la biso. Na ekulus. Bamba te ekulus. 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 Ekulus eza réalité. Pe vérité. Natia na bomo ena biso. O bataleli bako yoksa masone te. Oh Dieu, il est vivant. Il est vivant, notre Dieu. Toye pa inaye. Tokende ko bomba me pa inaye. Tant to bomba me pa inaye, to bomba me asol. Vraiment to veiller, to prier. Jida zo ngoluma. Na ba sacrificateur. Bazo lukaka anani bango kanga. Me bakomi kanga makaka bango na bango moko. Donc ba luka biso ba mona biso te. Ba luka bana biso ba mona bango te. Me biso to kende ka ko bomba ma place Nzambe wana. Nde ekozana biso malamu. Vraiment Nzamba kumbama. Abongi na lokumu. Nzambe wana za malamu. Oya lingi nga na yo. Oya komisi biso na ngunga oyo. Oya bateli biso azana pla merveilleux. Na tia na bomo na biso. Vraiment Nzambe wana zwa lokumu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bolingo na Yesu, bolingo ya kokamwa. Alléluia. Bolingo ya solo. Oh. Bolingo malamu. Bolingo malamu ya solo euta kada mutema. Kopesa bomoi. Na ye pona ba mususu, ba mususu. Bobele bo na masia mokilie. Amen.
masia bolingo yo ya masia Amen. apesi bomoi bolingo yo bolingo na Masia. na yekulusu Amen. matangaki Hallelujah. Bolingo yo. Bolingo masia eleki monene. Amen. Masia. Matangaki. Etangaki pona ngana yo anozotala ngai. Amen. Gloire à l'Éternel. Acclamons l'Éternel des armées. Azamalamu, bolingo yo. Amen, amen. Donc bolingo ngonde fo euta kakati na mitema soko ningi misala na ngwe sala maka. Euta penza kati ya mitema. Yangwana nde bolingo malamu. Po Yesu atika ki trône. Aye ko kitawa alakisa ki bolingo wana. Ngana yo peto lakisa ka bolingo solo. Tangu tozo lakisa bolingo solo. Nzambe nda kopambola yo wana kopambola penga. Amen, amen. Na belema na yo. Na belema na yo. Na belema na yo. Nzambe nanga belema na belema na yo. Na belema na yo. Na belema na yo. Nzambe nanga soko na lembi pe botu bana ete tozo tombe na dimanche le 10. Balua nyonso oyo ezoluka kokanga biso. Balua nyonso eza koluka kokanga bana biso. Balua nyonso etelemi na ba famille, na ba entourage, na ba quartier, na ba entourage bana biso. Balua nyonso wana ekweisama na kombo na Yesu Kristo. Nzambe wana batela biso lua moko te kokanga biso diabolique. Pamba te na ekuluse nzambe na biso akandaki biso libre. Oh nzambe wana tombola biso a élevé biso. Biso kaka to tambola na crainte à l'Éternel. To saba commandement na ye. Afin que nzambe wana abatela biso. Vraiment nzambe azwa lokumu. Semaine kako tozo koto. Donc yango o to koti parce que dimanche déjà semaine e bandi. Yango eza semaine à Pâques. Yango wana to se préparer. Totala pai wapi tokweyisamaka to repare yango afin que kimia ezala na biso nzambe na biso pasepela na biso elongo oyo nyonso ekufaki ya biso ekolamuka mpe se elamuki na kombo na Yesu ngai nayoka tozala na kondima vraiment nzambe aza malamu pamba te abongi nango nyonso tokomi wana tosukisi na biso na kombo na Yesu. Bilobe ezwa place kati na biso ya koveye partout pa nyonso tokozala. Tozala na misala, tozala na nzela, tozala na bandako na biso, tolingi tolia, toke na bafeti, toke na babisika matanga, toveye. Po partout moyinyasaka piège. Omona kaka ona groupe bosangani kuna tolia, tomela. Nzoka feti na yo moko ezosalama wana ozoyeba te. Donc yango na foto za mayele partout tokozala na kati ya ba famille
po balobi bato ya mabe tolia na bango te, tomela na bango te. Po oyo aza mabe azaka mabe. De wana tomi batela vraiment. Nzamba kumbama. Vraiment. Mbote 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 na biso banso. Lokumu ezonga place nzambe wana. Saint-Esprit a conduire biso. Afin que tokoya te katina ba tentation moyini, tokoya te katina maboko moyini. Na kombo na Yesu. Bye bye. Sind hier Leute, die an das Wort glauben? Amen. Sind hier Leute, die diesen Gesang verstehen? Sind hier Leute, die bereit sind? Neste momento, Jesus, não pode ser, não pode ser, Jesus.
Bapazé la bicho. Não simplesmente nossos pensamentos. Come minha we pai. Então levamos tudo a ti. Na yebi tabelo na nasa. Sabemos o que é que tu queres E na yebi na nani na nasa. e a quem vim para fazer esse trabalho. Ah, papa. Pai, Louange olho. este louvor, Que te na veninga. que o seu trono Na mostra, como na Yesu. no nome de Jesus. Que tu me falou merci Seigneur Jesus Cristo. Muito obrigado. Merci Seigneur Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Nós somos para tous aqui. Glória. Ai, ai, ai. Nós somos para tous aqui. Glória. O cabelo penetrou. Calma, nós vamos fazer Bíblia. Para deficiar. A Bíblia diz aquele que falta que lhe emprestem. Agora vai lá no glória ao Senhor. Glória ao Senhor. O que faz mais é também. Agora o pastor disse. Tu me comprends que le Messie est comme David? Será que vocês compreenderam que o Messi é como Davi? Não, que vai commenter. Ouviu o comentário? Essa é a minha casa. David dans la Bible, hein? Nós estamos falando da vida On a dele. parlé pour David, Balomé à David. Falaram por Davi. Abine là ça. Ele dá sorte. Mais le comment sujet à Balomé. Hoje agora é sujeito Il y de a encore un falar. monsieur. Mas há Il s'appelle Félix Tshisekedi. e eles chamam de Il a dansé pour Félix. bien la calamité de la présidente. Ele dançou para Mais quand Seigneur danse, c'est que bien rien. É como se fosse nada. Não. Amém. Félix n'est pas bien ça. Acham que o Félix quer dançar? Azan nani pas ça. Ele é quem para Deus? Mais quand Seigneur danse, Mas c'est comme il n'y a rien. é como se fosse La limite de la vie n'a pas de non. Mais moi je danse pour eux. Est-ce que papa comprend? Allez, fais-moi là. Vraiment pas que ça kobelema, to milengela, to bongama. Vraiment Seigneur asunga moko na moko, wana pa que ça kobelema. Na kombo na Yesu Kristo. Totondi otokumisio yawe, kombo no ekumbama esanjola ma papa pambate obongi na lokumu Seigneur. Merci pour la kobelema na biso pene ya paki Dieu de gloire. Tika ete kombo no ekumbama ezwa lokumu. Nzambe ozo kufa pote biso tozwa o eza lobiko yawe totonji otokumisi yo o bayebi yo te bayeba yo o babungi nzela na yo Dieu de gloire Saint-Esprit kutama na bango ete bazongela lisusu o ezali nzela na yo oyo balembi yawe telemisa bango fortifier bango ete bakontinue lisusu marche lolenge Psaume 23 ekomami nango même na vallée de l'ombre de la mort Psaume 23 4. Oh, je marche. Dieu de gloire, tika ito telemisa bana na yo papa. Oh, ba s'arrêter. Et te ba continuer marche. Dieu de gloire, pamba te nzele za molai. Zwa na yo lokumu papa. Oh, nan bazui baptême te Seigneur. Saint-Esprit, kutama na bango. Et te ba yeba na kozwa baptême. Po te ba kufa na Yesu. Ba sekwa na Yesu, Dieu de gloire. Solo ete elangezali monene. Basali baza mokie. Yawe tinda basali. Katikati nelanga na yo. Okumbama yo sanjolama oza malamu Dieu de gloire kombo no ekumbama enetolama mpona libela na libela na kombo kitoko ya Yesu Masia oyo za kosala biso ngolu kombo no ekumbama enetolama au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Yawe totonji otokumisi o papa wana ete Jida abelemi ete mpona koluka kolivre oh Dieu de gloire confondre ba Jida nyonso oyo batelemi kati na mangomba, kati na mabota, kati na bakarche, kati na misala, na bantourage ya bana na biso, ba jida o ba telemi, o baza ko se comploter Dieu de gloire, pona ko luka ko nuire bomo ya bana na yo, tika ete yo confondre bango ba confondi ezongela bango moko oyo bazo kanga na kombo na Yesu Kristo. Batela biso zinga biso na makila tozala bipelo na moto au nom puissant de Jésus. Amen.
en Jésus. Alléluia. 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 Zambe na nguya, zambe na mikama, oya fani na mona na pinga kaye. Ezo mbali, o paka na yumba, oya nongi na kangai na pinga kaye. Apango na tingai, apiki na pingai, oya kango na kangai na pinga kaye. Kumba masanjola mana yo Dieu de gloire. Na pesa yo ni na lobi merci. Nzambo yo bandi na biso. Oyibi pe na ko clôturer na biso Dieu de gloire. Tika ete kombo no kumba ma esanjola ma. Le reste atana biso kine ko lala biso banso Dieu de gloire. Bobe na maboko na yo zinga moko na moko na makila na yo. Ozwa contrôle na biso Seigneur. Merci na poso bandi biso nango. Ténèbres nyonso etelemeli biso. Ezala péri na kombo na Yesu. Lumière et apparaître au nom puissant de Jésus. Toyebi to bandi biso poso o. Kobanda lelo dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dieu de gloire oza na biso longo. Kombo ne kumba ma esanjola ma pamba te oza malamu na kombo na Yesu. Amen. Mbote 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 na biso banso monde entier mobimba Bidor TV libota nanga corps de Christ mobimba mbote 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 na biso banso na kombo na Yesu dimanche malamu. Merci Nzamba kumbama. Bye.
Ah, bambote, 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 na biso banso, monde entier mobimba, Bidor TV, libota nangai, mabota nyonso, corps di Christ. Bambote, bambote, na tombeli moko na moko, ete paki malamu. Na kombo na Yesu, bonne fête de Pâques, bonne fête de Pâques. Oya biso nyonso malamu ekufa, elamuka na kombo na Yesu, ya mabe nyonso elamuka, ba maladi, ba problème, ekundama. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ba bonne fête de Pâques, ba bonne fête de Pâques, Zamba kumbama, Pâques malamu, na kombo na Yesu. Amen. Tokotana biso tolata voyant simba mbogartala hey ezali na ndenge na yo mwane balobi tokota lelo biso nyonso na bilare butike tokotana biso tolata voyant simba mbogartala ayezali na ndenge na yo mwane eye na kati ya matonge maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya ngoyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati, comme kokoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là.
Donc vraiment, veuillez contacter Builder TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.